la famille, bienvenue sur notre chaîne Balobi Famille Libota News TV. Vraiment toi ne sengo ya koya vraiment ko présenter une émission na biso vraiment tolobi yo koti pour la première fois vraiment au kutana libaku ya chaîne na biso. En tout cas au s'abonner, au partager, au liker et au kozala jamais dossier na kati ya chaîne na biso. Balobi lelo a vraiment toye chaîne na biso mimi tolobi laka o ezali likamba ba artiste mimi vraiment tozaka pona Belgique kanzila patona mais tolobi la peso to mo likamo be ya ba artiste o etike biso. En tout cas vraiment toyaka pona kolobi la yango lelo eloko etika kinga ya ndeko na biso Jael Show bomoni Jael niveau azokende na batu. En tout cas lelo likambe komelie et pas bawario et senga kinga vraiment na koloba to na mona kiango. En tout cas na baki non il faut na ko présenter on to ba ndeko na bawario vraiment bino moboyoka et c'est pelisa kinga maloba oya Manuela Kitoka lobaki. En tout cas bolanda bino moko ba ndeko na et puis on se retrouve après. Directeur Azali Claire quand il dit badia tazo passer message c'est que message wana et uti pas fallait aza d'accord nango fallait aza au courant nango et dit badia ta akoyi ko sala jamais avandi kana ndenge na ye moko avandi alala la mutu bité na sala vidéo moko o ki fallait ayebite na ina lancer non so ibomoni et dit badia ta bimi na caméra ba warrior c'est que papu na biso ba sololi ba vandi na misa bité oui to voter dire directeur et dit badia ta monter na botuka lancer message pour papou ya zape occupé très occupé na ba date na biso na ba concert na ye azo préparer azo laisser ba warrior donc akoyi ko sala nyonso te yango na bazalaka na équipe. Donc papou ta moyi likambo ya sepel na ngota bité et dit badia ta directeur leka loba solo la bande konanga tant oza ba warrior to linga fali pour aza musicien aza artiste munene o biso to lingaka ayemba ka sepelisa biso na banzembo to sepelaka na ye moko mutu to yaka ko soutenir ye na monde ya musique. Fali aza artiste atekaka biso ba concert nde to kinaka ba concert musique ya malamu o elongola biso ba stress. Fali tango directeur aye Fali aza musicien jamais ba mafinga ba injure ekoki ko dominer musala ya leader option tozolinga tozoya pembe na Fali poto bakisele implice on étant que ba fanatique étant que ba warrior étant que ba ndeko to lingaka leader na biso implice on ezala nini implice on ezali ke nde tozo sala ba pub tozo sala ba marketing nde tozo lobela ye kolobela Fali musala ya Fali ezaka te fo fingela Fali désolé biso ba manela kitoko tozaka bato arando ti tora bato arando bato populace bato mafinga bato ya ndenge na ndenge munoko mbanga danger mais tant to tiki ngambo wana arando ya kofinga na moni ke na comme nanga koto afali na lobela Fali est-ce que Fali a besoin là musu Manuela poussa na pembe na ye pour Manuela finge la Fali mutu songolo pour musique ya Fali talama non to ye pembe na Fali habité Fali a besoin ba finga te Fali a na posa ba poupuler bato ba mama na ba tata te ba mission mususu te Fali aza na posa ba lobele na makambo ya zo sala na ba œuvre na ye musala na ye na ba date ba concert na ndenge azo tambola partout makambo lobela Fali zebele musala zo sala zo monana na génération na ye artiste azo tambola partout monde entier azo kota place ba kota ati azo kota azo tia ba date azo s'imposer na bamboka nyonso azo tambola azo beta concert azo tika kombo. Est-ce que makambo na nyoso azo sala eza pona benjir pona ofingela ye ba adversaire non nga Manuela Kitoko na sala ka life moko bukala so bo se rappeler na mo. Est-ce que il faut kaka mutu moko bo aleki ndenga na kamwaka mutu moko aleki individu moko aleki aya fingi papo eleke yo le ko finga individu wana po yo moni ko za fan po fan la maîtrise aka été wana ba warrior bo na raison fan la maîtrise aka été mais ce que soki fanatique moko ya ngambo moko songolo aleki afini papa na bino. Est-ce que bino bozaka obligé faut bo finga papa ya artiste moko songolo bo finga musicien moko songolo non tozaka obligé faut to ya to le calme sur exemple to finga faire rigola non mutu a défendre faire rigola fanatique a faire rigola o a ko risquer aleki na caméra fingi Fali yo pe tant que warrior tant que fanatique o leki obandi ko finga kaka fanatique wana parce que faire aleki na caméra te pour atinda mutu songolo aya ko finga to Fali to Kofi
to mutu songolo non yo pe leka étant que fanatique comme ba fanatique ba maîtrisera bango te yo pe warrior étant que warrior ok oza fan ba papa edi fali ba ko maîtriser ote oleki opupuli mutu wana sala kinde vidéo soki kozala mutu moko songolo mwana mwasi mwana mobalo fingie mais to koma lelo to bebisa vision ya musique oyo fingi leader abatu oyo fingi tata batu oyo fingi mama ya batu musicien songolo nyonso ne sala kwa ne fali fali mutu azotinda ba directeur bazotinda te bakangi mutu ko finga te bakangi mutu ko pupula te ngama nyolande nazara na bedi badiata nazara na kati ya bureau mais so na moni individu moko boy mwana mwasi moko boy aleki azofinga papu natali ke o mutu afinga bena papu na kamera eza fi oyoyo sola mulunge sola mutoki na koleka la musoki muteme suki po babiso muteme suki okoki to ye na kamera bali ko finga mutu oyo moni azofinga wana na kamera leader abata fingi te leader abata osala makambo na musique yaka finga la fille finga mobali wana azosala video finga tantine wana azosala video finga koko wana azosala video mais koya ko finga artiste abatu te problème a papa dit ezaki na message pour bato ebele ba comprendre la message tant yo za pembe no zolo ba ki oza warrior oza pembe na fali oza pembe na bureau ozoya ko finga ba musicien ya bato o bazoleka na caméra ata ba musicien ba betaka 12 tondimi o ba musicien batinda yi mutu kingana tonzimi mais tant que musicien wana aleki na caméra te afingi papute biso ba warrior to ya ko finga musicien wana te mais to ko fingela la mususu musicien wana fani na ye o asimba ka téléphone tongo midi pourquoi to travail to changer dans une façon to changer dans une façon talaka ba warrior bana ndako mutu azamona ndaka ko finga papa edite akoya ko leka bungi la papa edite akoya taza la contre papa edite non papa dit alobi eloko ki aboyi salité na kombo ya artiste aboyi salité na kombo ya aigle na kombo ya fali soko ko sala makambo na yo etake fan sala mais ko ya ko coller yango te po bato musu azaka zo sala live neti nga exemple na sala live nanga na décider na finga kofi ali na komi ko ya ko bwaka ba papa di ba mabanga mon vieux di badiata yo kofi bo te soko moni ke oza déterminé o finga kofi olomide finga au nom de famille na bino finga au nom de yo na ndenge oza na relation na ona kofi na ndenge oza na relation na fere wali oza pembe na bureau ozoya ko finga ba musicien ya bato o bazoleka na caméra ata ba musicien ba betaka 12 tondimi o ba musicien batinda yi mutu kingana tonzimi mais tant que musicien wana aleki na caméra te afingi papute biso ba warrior to ya ko finga musicien wana te mais to ko fingela la mususu musicien wana fani na ye o asimba ka téléphone tongo midi pourquoi to travail to changer dans une façon to changer dans une façon talaka ba warrior bana ndako mutu azamona ndaka ko finga papa edite akoya ko leka bungi la papa edite akoya taza la contre papa edite non papa dit alobi eloko ki aboyi salité na kombo ya artiste aboyi salité na kombo ya aigle na kombo ya fali soko ko sala makambo na yo etake fan sala mais ko ya ko coller yango te po bato musu azaka zo sala live neti nga exemple na sala live nanga na décider na finga kofi ali na komi ko ya ko bwaka ba papa di ba mabanga mon vieux di badiata yo kofi bo te soko moni ke oza déterminé o finga kofi olomide finga au nom de famille na bino finga au nom de yo na ndenge oza na relation na ona kofi na ndenge oza na relation na fere o fingi yango en dehors ya bureau en dehors ya fali mabete to boyi salité yo zole musu bato ebele o ezake azo finga artiste moko songolo po abimana artiste wana azo finga musicien moko songolo po abimana musicien wana baza na ba problème na bango place ba uta na ba orchestre wana ba musicien wana bazo sala donc baza na ba problème moko personnel ale bozui fali bo cotissier donc mutu musu azo lienta ba mafuta bo pakoli fali na munoko te eloko ba pedi ba boyi nde yango wana ba pedi ba boyi to lobela fali na malamu toza na musicien moko tozo bundela artiste munene
Fali artiste à Mounene tapoter live s'il vous plaît, bah warrior, bon tapoter. Tozo bundela équipe muto biso toponi, papo toponi, aza eloko ya makasi, ya mukete ya GT. Ya GT. Fali pena deux fois te. Randa ba Congolais bonsoir bébé. Likez, partagez. Donc au moins que tu as la montu moko azama kambo mais au cas moi boy bato boa pembe na fali vous avez ba grandeur à fali na binoté biso bato to pembe na fali to se ba munde na fali te ba étranger o ba uta libanda ba étranger bato mususu ne bazo mona importance pena ba valeur ya artiste na biso bonsoir et bembanyoka mais biso moko ba warrior to e ba valeur à fali te fali na besoin na ndenge pena ya bien ce qui est moko mukolo ka kipaka ko le point.com. Ce qui biso ba waro to meki moi un peu ko activer système ya papa la biso to vendre les promotions to traumatiser ba voisin na promotion nde manuela ki to ka vana bité on n'aurait pas simbanga pe pas c'est en soi na ka na bité na soi na te mikolo bo bunda mana mabina to ke na ngoka na mabina to lobela papu na obina to lobi moi mukie obine belo ningi sinzoto ka ndenge mo papa ningi saka nzoto papa a besoin rendre te papa na posa ba fingele te et fait ka ba warrior nde bo sala ka ba challenge na biso ndenge kangaka botala niveau ba warrior bo sali 207 challenge ya 207 oyo 207 oyo na ba voisin ba bini 207 grâce na bino ba warrior donc bonde bo tala bo miye ba rater force ya ba warrior. Toi na maman na force toi est belé surtout bito ça la marketing il y a 207 t'as la bord on avait mis bimela bonsoir Shadrach bord on a 207 avait mis bimela bête non na concert mais bon t'as la ndenge vidéo il y a concert et t'as la main il y a 207 grâce à ba warrior bo ça la maman na promotion bo kanga TikTok bo kanga Facebook ba warrior to le kabo 207 ok ne bo 207 boîte 207 fête 207 207 bandi ko beta na ba fête na son ya concert 207 beta na ba fête na son ya concert et salamate donc etika ki batu na bilengi moko boye vraiment la famille en tout cas wana bolandi Manuela Kitoko en tout cas vraiment nga na kamwa ki Manuela Kitoko na lelo yo vraiment ko yoka maloba o ibimaki pa Manuela en tout cas na ndima ki te ke Manuela Kitoko lelo pe akoti ko koma o ya komi lelo yo ko changer maloba ko changer façon na ya ko sala ba promotion façon na ya ko loba na émission en tout cas vraiment bravo à toi Manuela Kitoko lelo ba Manuela Kitoko ba comprendre que artiste a déjà artiste pas à l'artiste et qui était pour battre fingela qui et on a qui artiste non azala qui déjà avait na combo na artiste a déjà artiste donc il va comprendre le que fali a na combo alors il s'était que batunde faut ba ko lobela fali ba fingela fali ba tout pour fali à ça là maintenant parce qu'il fallait déjà salama et un moko de tout le monde et puis bandi ko c'est pas comédien les loyo ba tout ba aussi puis ba fingela bango tout le monde batu ba finga kawana ba komo mona ko finga ndi mtezo macha batu ba promotion ok non ko finga ezala kanina ba faible ezala kapina ba faible bande konanga parce que mutu aza faible a finga pas provoquer mutu a mona boya ko katifa finga kaka po epe soit mutu wana yonto ba ma finga za pona ba faible alors tant bino boya ko finga boya fingi la fali batu et le quand bobi ça fali faible bo kiti ça fali alors j'ai le show avant mutu moko déjà basi ba baye ba wario en tout cas na tangi ba commentaire na moni comment les gens ba baye j'ai le show ba balingi so j'ai show te ba bi non balingi so te pembenya ba wario ba boyi ba préféré na bango Manuela Kitoko lobi asala ba rendre finga et puis c'est l'eau mode oh donc vraiment ba tu ba comprendre un peu hein ba tu ba finga ba comprendre un peu que ko finga ngo pesa na moment mo boy et ça lance un impact hein et ça son impact té et loko c'est pel singa na ko c'est l'émission parce que to lo bango med fois oza fan artiste na yo ça les promotion loko azo sala
c'est les promotions ya musique soka sala ka musique, c'est les promotions ba film soka sala ka ba film. Donc c'est les promotions de loko ya sala ka bo sala ba rendre na musala et non na ko fingele batu. Ko kotile ba rankine pas batu. Tout le monde a fallu comme na ba rankine na batu na oh écoute akana ki te po ani eza na batu moko ba gel show moko boye. Bazo fingele bato peut-être bazaki na bangata bazana bona na bazana bon mi pandi mais bazana ba tika na mo ba garde ba relation moko ya bien. Mais ozo sani ozo fingele bato. Ozo fingele bato, c'est pas normal. C'est pas normal bande ko na ngai. Yango moninga vraiment sepeli ce kinga na bino wow. Manuela kitoko lelo ko bolo babu. En tout cas, ça m'a beaucoup étiqué et ba parole à Manuela. Ah, c'est l'émission est vraiment claire, Bandikolanga. Vraiment, elle était claire. L'émission naïe. Et puis, tu belé, qui ticket, tu belé, moi qui, même nga on a le balabino, moi qui, parce que nebeli Manuela qui tourne na finga na bani, parce que il faut vraiment te supporter ma finga te. Et te supporter ma finga te. Alors, so muta c'est des locaux, il kamba bien, bolé ti Manuela. En tout cas, pour nanga, c'est un plaisir pour moi. Yakoya kolobela yango yakoya koloba vraiment que koloba bravo à Badola kitoko ba wario boza maele bomoni gel show aza wana te mutu moko boye o alinga fali mutu vraiment alinga artiste na ye c'est l'artiste promotion aza te pona finga bato na lobango mettre ke eza kota bato théâtre so moni bato bazo finga bato pona mutu moko songolo pakala c'est pas normal et ça na bato belé même ba gaulois et ça na ba gaulois oyo baza pe belé o baza respecté ba gaulois pe mingi balinga kindingu te balinga kindingu te pa fingaka Manuela kitoka préciser très bien so moni ke mutu mo a nani o ce qui ba benga bova nani acteur ce qui nani musicien mo quelconque aye ko finga nani na bino patron na bino aye ko finga Ferré ou bien ko finga Fali yo faut s'adresser na musicien wana et non au kota na Fali ou bien au kota na Ferré non et ça de même na ba théâtre j'ai le show aye ko finga Belleville à l'occasion de rien Belleville a finga été Belleville a salé l'autre mais il y a kaka pona à ça t'inquiète na mutu moko beloko bébé na Belleville donc il faut à ça t'inquiète na Belleville c'est pas normal mutu bon aza mutu jamais beaucoup garder pe na Fali parce que Fali c'est un grand oh le binongo Manuela kitoko Fali aza grand il faut qu'on respecte Fali Fali afin dans la ba grand ton bon na Fali pembe na Fali to bato balobela Fali o yebani ki aza wario bazo bimisa ba insanité bazana pour le film et le compte bo diminuer Fali bo kitcha Fali alors un vrai wario jamais à côté c'est perdre chaud un vrai wario à moins que nous allons wario te ou bien za ba particularité na moko boy za kati na peut-être au CP na likambwana ba fingi muto moko boy au CP pour poser là au sein de l'eau mo be kati na mais en réalité un vrai wario à cause c'est pas gel choté parce que ma comme gel chose au sala azo fingi sande Fali azo bébé c'est image à Fali oh Fali est un grand muto bazo respecter dans la société muto tout ça makamba minene ozo mona alors jamais mutu mo bako koya pa fingi le Fali pas aller loza et après gel choté gel tu azo bimaka lelo azo ko fika alors ko lobela Fali d'aza la grand andakala les autres j'ai choisi de décider le Fali te Fali aux aka Fali au tika la ka Fali au tika la ka Fali il faut le connaître na mutu to yeba yango boyeba yango ba wario en tout cas faut vraiment beaucoup à comprendre que non ndé déjà ba te belé ba yini ezaka bon tika la bobo mona vraiment que oui fallait continuer musani nyo feza malam en tout cas na yaki ka pour éclaircir bino likambo bande kolanga so bo sepel na biso bo s'abonner bo partager bo like ko sala nga bien antiki bino